Bon, ngai pena lukutate zombie azarana camarade te. Zombie a copié rappel mutote zombie aza muto ya makila. Donc na mondi ya ndule c'est que le roi na zombie c'est que ngai nyoso zo kakati na ngai sali ngai moko. Merci à moi na te. Zombie asala kalikitana sosote. Zombie asala kalikitana libata te. Est-ce que na yo ye moko ye me jour mususu na lali boye na moni vision elinga. Nzamba yebisanga ke zombie yo ba vitesse yo sana na moni côté musique urbaine. Moi ben c'est ça trop. Yo tika na côté il faut que no vitesse mon panzi wana. Oh ya ça la fierté ne c'est na mboka na biso na miti ngai na do féliciter et ça fallait popa. Fallait popa. Voilà to go boya ngote so go boyi o sa motema mabe. OK. Ouais. Parce que soko lingi nzamba tombola yo yo pe fondi ma quand même. Donc en dehors il y a fallu mututi. Mututi. Après fallu ces zombies temple. Ouais, ces zombies temple. Baguette marité, hein? Perpète. Gaz marité perpète. Perpète. Perpète c'est ngolo bani. Perpète le lungu begelo balata na makolo po bima. Beta moto. Da boy baguette. Perpète. Mais un peu zombie. Un peu na zombie pistis mort boy. Papa, na lobi boye. Tant original les a photocopier ça m'a raté. Dans le monde DJ zombie na photocopie na. Tant original les a photocopier ça m'a raté. Ba bantengo ko di bende, ba Bill Clinton. Tu wana za vie hein. Wana za vie mais au moni mutuka ya kala au comparant te kana wa sika. Comment c'est on est machela mabunja prince hein? Tant to comme la vitesse mususu ya vaisseau. C'est le scram plus tata ma pas. Ah il est kala. Hein? C'est le namune kala. Nabi goûté à bête, nabi te soit bête à souka ndoli, namune vraiment kala vraiment. Ouais, c'est le kala. Comment c'est le namuna kala, namune kala. Comment OK. Akoma gaya ma bête au mala. Ngamo bena sa te, ndé namune la kana limite à bête à son ndoli. Événement, Brazzaville, Kinshasa, à ne pas rater, Stade Massamba Débat, avec l'icône de la musique africaine, Yenani, les chanceliers, Roga, les grands et les meilleurs de tous, l'homme de Bokoko, et Longona Extra Musica, Babengi Sibino Mokole à samedi 24 juin 2023, à Wana Stade Massamba Débat, on a mon bangé na concert, Oyo, et Kosepeli Sabino tout, à partir il y a 10h, droit d'entrée 500 francs CFA. Pour tout 1000 francs CFA. P2 1000 francs CFA pour la pelouse. Au canisse de Bossalibino. Onga mwana poil noir. Wenze, Talangai, Kintele, Filou, Mpila, Poto, Bakongo, Makelekele, OMS, Mikalou, Boya et Bele Boya Koloka la bonne musique avec le chancelier de la musique africaine. Roga, le grand et le meilleur de tous. Balobi, entre Roga na bango, différence, Ibaou Yena, na niveau ya 2 fois te. Kolinga te babetelo lisolo. Bozala ebele, pour un événement oyo, boko sepela makasi. Avec Yemoko, Nzambe ya musique ya Afrika. Tokani. Ikone na futi babo mana. Yo la mona fulato na shomi. Fulato fa na shomi. Bon ça ba cercueil. Pour tout le monde belé na bango ba o ba beta ba marketing ba tangana ba msuku de simbati. Vous comprenez? Ba msuku de simbati. Bona ndo dernièrement, na beta so da rapé ya moi. Mikolo ba tika ba ndule mole ba sangana pe na marketing. Na mona ka ni skasi. Oh papa. Obi yana type mo ba kota uma kata animation. Bon, na ebité pour bon, na ebité. Tu vas bien avec Prince d'Angola. À côté de l'animation. Ya ne loro na yo. Ata congolais. Oh, nzambe na ngai. Yo bina ile more ma yo bien monté. Aza congolais Prince d'Angola aza congolais. Bon, na ebité pour Prince d'Angola. Aza Angola. Ça fait déjà 6 mois yango banana bandaki ba travailler sur des moutons et musique. Sur des moutons musique. Ouais, non, ça la sur des moutons la musique parce qu'il y a embouteillage est comme trop. Bah à propos il y a Inosbi. Oh le bail que taba cheli konda ke beta na kwanda. C'est wana fo. Wana fo to koko te kamboka te pona likonda.
est-ce que atoka fuda comme na Rwanda bon on a peut-être le web ça ngaka na musique à Congo neti ba musicien na Congo ba respecter musique té OK ce qu'on fait la théâtre ça la théâtre ce qu'on beta la musique beta musique souvent on a des ba chaîne so ba tu bimakala karaté et ça la chaîne moi quand tout le monde na théâtre tout le monde beaucoup de musique Monoué qui a dit que Bandoule Kozonga te chez Djonga 3 azongeli base naye na Paris oyo yesika bozalaki kolia komela pe koyoka ndule na niveau ya 2 fois te boyeba ke bilenge zongi na Paris na niveau ya kosakana te chez Djonga 3 awa chaque week-end bilenge zongi ya ndule à partir ya le 17 février 2023 ouverture officielle ya Bandoule Bokozwa chaque vendredi Suzuki Luzubu 4x4 grands chanteurs de mon pays à partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe samedi, Bokozwa CNN Alligator na baninga tout awa boko sepela joli kitoko. À partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe dimanche sombele souka bisanga. Bokozwa Nokolias, Emile alias de Mingongo, la voix qui cloche et longo na wenge. Poussana tovanda en matinée live. Oyo ekobanda à partir de 18h tina minuit. Kasi tunanga inini. Kaka ceux qui aimaient la silesi. Mbala moko night club to boîte et fungwami à partir de minuit. Ti ba 5h avec DJ Bobo. Oyo akosepeli sabino na Bandoule pe na ambiance ya kitoko. Alolo. Oui frère, Babi Djonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous t'aurons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djonga. Chez Djonga Twanga Nantaba, Ezwami na adresse Oyo, Noisy les Secs, Nassime McDonald, numéro 25, chemin de Grou, 93 130, Ozamo Bimba. Chez Djonga Twanga Nantaba, Yangonde Zali mo boko ya ambiance, na kati ya Paris, pe na France mo Bimba. Obwa kisima baby, mana mote mananga nyoswe baby. Talabaluba ndenge bakomyo luba gotika bangala na bango baswahili le lobole lo swahili batetela boni boteli bajani talanyonso na Congo bartiste nyonso ya génération na ngai en tout cas boteka minoko bosoma matoi Botega minoko, bosomba matoi, koloba mukeme koyo kebele. Botega minoko, bosomba matoi, wanande bino bokolonga. Olobaki ke yo yaka fungwa te, meto monyo na feti na ranja fungwa. Tega munoko, somba matoi. Forza Italia Je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. Joël Okolia Kene Soko Yeba Bachira Soya Kokia Bomba Fais quoi tes choix. Bénissez Jacobo Kabeto Komiezate Mabaye Kokyo Ede Mosala. Je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. Matali Bokongo Joker Liva Lobaki Nabangati Soki Beta Peri Pemeni Abolimo Nalingati. Voilà, ladies and gentlemen, bonjour et bienvenue dans cette émission, toujours ici en direct des films, la Film News, mesdames et messieurs. Comme je l'ai dit dès le départ, nous allons aussi dénicher des talents, nous allons partir dans les fins fonds pour voir des talents parce que notre pays, notre capitale, Kinshasa, regorge beaucoup de talents au sein de notre pays. Alors mesdames et messieurs, c'est ici l'occasion pour moi de me présenter, les jeunes moqués, Mr. Authentique, les MC des événements propres, allais-je dire, devant vos postes récepteurs. Alors mesdames et messieurs, je ne peux pas continuer cette émission d'aujourd'hui, ça pour en dire un mot des remerciements à toute la grande équipe qui assure la réalisation de cette émission, bien sûr. Il s'agit bien sûr derrière la caméra, des Cyrus Mamba. Cyrus Mamba derrière la caméra. Depuis un temps, le nom a changé.
Actuellement, nous appelons Cyrus Mamba. Alors, merci également à Whisky Wishy, à la régie finale. Merci beaucoup à toi, mon frère. Merci à Macron Gimbi. Merci à toi, mon frère Macron Gimbi. Merci également à Ken Pianama Kizembe, depuis quelque part, les grands frères. Merci beaucoup. Merci pour la confiance. Merci pour tout. Alors, mesdames et messieurs, aujourd'hui, dans notre plateau, vous voyez, les décors a changé. L'accoutumance, nous ne sommes pas très obligés de tourner dans ce genre de décors. Alors aujourd'hui, les décors a changé. Sachez bien qu'aujourd'hui, ça va chauffer sur notre plateau. Alors je vais d'abord dire un grand merci à Mukonza Bawenge, mon frère Mukonza Bawenge. Il s'agit bien sûr de Loverdi Musungai, le général Mukonza Bawenge. Balobi, une minute de silence pour toi. Hein, le général Loverdi Musungai, mes respects. Mes respects à Dadream. Balobi Dadream, Mutakumba hélicoptère dans pays étranger. Hein, Mutakumba hélicoptère dans Boka Canada. Aïssa Onje, hein, my sister. Mes salutations affectueuses à toi. Merci beaucoup à toi. Alors, j'ai salué également tout ça l'on car a été tout côté on a vu du sujet. Alors, mes salutations aussi à celui qu'on appelle affectueusement hein, l'excellence coiffure. Excellence coiffure depuis la Belgique. Excellence coiffure, il s'agit bien sûr de Michael Kitombodi. Michael Kitombodi, excellence coiffure. Merci beaucoup à toi. Alors, mesdames et messieurs, aujourd'hui sur notre plateau, nous allons recevoir un maître. Je l'appelle maître parce qu'il est maître de son travail. Il est fait bien, il aime bien son travail, toujours à côté de Benjamin Lubaki qui l'accompagne dans ses réalisations. Il s'agit bien sûr des Zombies. Zombies, bonjour. Ouais, bonjour, Jeanne Moké. Alors, tu as la caméra. Puis ça va y et ça va me plaisir si Kawaza. Ouais, salam monde, salam Afrique, salam Congo, temple zombie au Minkarawa. Ah, charge. Temple zombie. Ouais. Si ko point ni ba photo no okanga bongo. Ouais, ba photo. Ouais, ba photo bi na lo belati. Na yebi. Kanyi faso le moi dans Zarani. Ouais, on est là ça déjà qu'il a ça vitesse sur ça katina ngai. OK. Dali ngara avant que Moutoua découvrir na marambo déjà senti déjà performance déjà que na photo que marambo ezali. Donc grimacer déjà la photo donc si longtemps avant ayer bakuto ke osala kanini donc photo déjà grimacer. Grimace te sur le big grimace OK mpanzi. Ah. Marambo ndepena na laksa o na sali. Laksa o sali. Ouais. Alors, Banakin, Bana Braza, Bana Poto, prochaine habitude de la Canada, France, États-Unis, de partout ici, Kabozana, Baza Vingtaine, Place Bozali, Bolingbo découvrir des zombies, temples, zombies, Nabiso, Yeyo. Moi, Capella, va sentir, yo, pour voir, il y a des aigles. Zogozamo, toi, ni loba, loba, Zogozamo, toi, bima, bima, yo, imanya, nandima, Zombie temple. Yango. Voilà, nuance, voilà la nuance d'animation. Un paquet de chocolat, papa et maman. Papa tafuna mama tafuna bongo biso bana. Na biti tourne sol babiti makara. Merveilleux, gogo m'a donné les chigwanga. Mesdames et messieurs, là où vous nous suivez de partout, il s'agit bien sûr des temples zombies en direct de Fimuna Fimbu News avec Ken Pianama Kizembe. Moni, vous allez alors, temple zombie. Ba nuance na yoana. Ba nuance na yoana. Ils en origine, ils en ont montré pour ta la regarder. Ah bah, le honneur à ça la référence pena ça la ngweza ranani. Bon, ngai pena à vrai dire, ngai na bota manandoli. Ouais. Ngai ta na bota maka dès que na to bima na libu mama nde bana balela ka yinga nga na lela kati. Na yemba kande. Oyemba njemoni. Yo alukute. Et puis ma sœur bakimaki basundola ki ngai mama komo lela mena boti lima to na boti nani OK mama yebaki teke na boti zombie temple wa sana musique urbaine na kacha nzoto yo moni ni yaso yo zoka o ezate ke o na kopi yake mwe pa mutu te esa pena origine
Ouais. Ngai moko zombie temple. Mais ça pena bato landaka sozo talo lobia ya yo pena sepela kana musala ne bwa ka pe bandenge moko. Bon, ngai pena lokuta te zombie azarana camarade te. Zombie akopiaka pe muto te zombie aza muto ya makila. Donc na mondi ya ndule c'est que le roi na za zombie c'est que ngai nyoso zo kakati na ngai sali ngai moko. Donc na muto te ke ona kopiaka bwete. Ngana za zombie ngai ba kopiaka ne ngai. Mais yongo mona kana ba filme mona ba zombie ba filme do ba kopiaka ne ngai ne zombie. OK. Ngana kopiaka muto te. Donc yo ba Bercy ya mwana Olanda ba ngote otala. Ngai na za zombie papa. Otala ba Bercy ya mwana te. Zombie asala likitana soso te. Zombie asala likitana libata te. Zombie asa zombie otika la zombie. Donc so yo no ba bongo sko na c'est pas no bel no to ke na bongo. Yango. O ka pe makambo yela. Ekenda ka bongo. Ouais mais ate. Na za problème te. Na présentateur. Yondo aussi porter charge. Libata siko ngana tangi komba Bercy yo ke suna mabata na ba soso na ndenge ni. Moi je travaille chez mes floquins. Mais ces flocons d'amundele mabe, ce qui bilogwe lali et polite, mais n'attendons le bateau boaka. Na yebisi mais ces flocons, awabi soto sanagacha Congo, ce qui bilogwe lali to boaka kate, to chofa kango to bengi banabale. Mesdames et messieurs, il s'agit des temples zombies sur notre plateau, mais question à répondre à des temples. Hein? Ouais, jeune mo ke yo oza trop jeune. Omoni na osepela na ona po musala ozosala. Na âge na yo déjà auto mérité. Donc on en répondre eza boyo. Omoni émission eza mbongo. OK. Tant on le long on a vendu à liboso ya caméra na yo, na été pour na la publicité à quelqu'un. OK. Alors tu on a venu ko citer ba kombo, eza lokana commencer à publicité à mutu moko boyo. Donc to ki na on na fa comme et ça nga bien. OK. Merci beaucoup comme tu le veux, mais ba question ezongelo kaka. Merci. Alors Zombie Temple, carrière na yo bandango comment, bandango ndenge nini? En quelques minutes, mais quand vous détaillez, le botama na musique, mais musique, tant que botama na moi les arabes professionnels, musique est comme professionnel, tant que au non, à partir d'aujourd'hui, on a pour naïa royemba na loro na il faut cacher. On a pour na sala il faut cacher, on a pour na sala il faut na kota studio on a des commandes professionnels. C'est ça. Bon, ngai vraiment, n'indéngue normal. OK. Ngai na banda musique na nga na banda ko beta musique religieuse. OK. Bon na sape mutu moko na bimi sape mo ba lebele. OK. Donc autre ba ke chorale. Biso to banda beta musique na mbunda. OK. Parce que chorale et ça école de bonne formation. Voilà na église ni. Ouais, na beta na CPK. OK. Na ya na CBK. OK. Na ya na Nsambe Malamu. OK. Ouais, na sala pe na moi tout vraiment. Donc cela comprendre bien yo za pendo yo pendo zuka ba bilo na mi obeta kuna. Est-ce que biloko yo so ke sa biloko wana? On néglige maneti na buraganda. Oh baby, ville za villagité, ozali tuka moto chango na boulevard. Unyajivi mambeta, lukola na kecha balon, ilungwa lungwa yona yoko na sola lungwila, mujinga jinga mina bakodwa mboka, kalala kalinga ntibwa babwa kilinga soye. Sérieux. Na éviter Zolanda o kama kambozo bi. Tuna ta ashka kinu le gars réalisateur na kacha rock si chako yebisa yo ese biloko oyo dejo yoka yango. Olobi ashka kinu. Ashka kinu mbote sikozali. Benjamin Lubaki yanga ndeko. Akoyebisa yo Benjamin Lubaki manager akoyebisa yo makambo. Ben Lubaki l'écrivain mon cher akoma livre oyo esunga jeunesse. Akoma livre oyo esa pesa esengo na ba jeunes. Vous savez non, voilà to former une parenthèse wana. Vous avez il y a des jeunes oyo bazana souci ya ba ninga na bango ba jeunes. Hein, des gens comme Benjamin Lubaki akoma livre mais bien que bino ba kino bolingo tangati. Il faut lire les livres. Bientôt là, je vais dévoiler les titres de son livre. Beaucoup de temps, ça la moins bien. Alors, artiste zombie, Olobaki, Wutubaka. Ouais. Wutubaka, Olobo, Bimisa Banebele, Tokei. Ouais, na Wuti, na Korale, après,
ye moko yema jour mususu na lali boye ngamoni vision elinga nzamba yebisanga ke zombie yo ba vitesse yo sana ngona moni côté musique urbaine moi baisse ça trop yo tika na côté il faut que no vitesse mon pension nde siko yebisanga te faut na te à travail bon na banda pe mo ba travail na ngai bon nde zala kaka to banda pe na ba orchestre mususu pe ba quartier après pour moi, nous avons un Gombe, nous avons un Kalina, pour Rock City Label, ils ont un kati à Gombe. Donc, meilleur label na Congo Kinshasa, où il y a Yebi. Donc, les jours où mon gars vous avez déjà un label? Non, non, tant que Dieu a révélé que Temple Zombie Minkara. Mais la minute, vous avez un label? Oui, nous avons un Rock City. Rock City, hein? Rock City Label. Alors, tant on a eu un travail, les jours où nous avons un travail, nous avons les patrons, beaucoup de béton, nous avons Rock City Label. Quand nous avons moi tout, samedi, nous avons Rock City, comme beaucoup de béton, j'ai salé après ça, mon motif, mon manager. Beaucoup de béton, tu peux sur mon beauté. Donc il veut à la yo qui a dit, donc il l'a continué. Il veut hôtel, zombie, il fait un peu de premier jour, on a un quota na Rock City Label, puis premier jour, on a un quota na box na Panza. Premier titre, on a eu comme test, Tombola. Mais puis ça, maman na baisse, il y a un discours, et ça là, que Maramou na ngai, ça là vraiment l'écolo, ouais. Tombola, on les a ramenés. Tombola, ouais. Yeke kwa fikina tomboki pona nini yango basali bongo ye fikini mwakala bazwa bapiali ngwanda beton papa lumumba yesika bati bapese mobimba feste papa lumumba pese feste ligolo ye moko walukela ngomba cha tombola oh non non moi je parlais un français de tombola mais je ne l'oubaki parlais de tombola. Certains chroniqueurs parlaient les Français de tombola. Nagalina feye, patere posago pipipi. Ah, la musemondi minaye, kendo tika mana pipipi. Baba lugana si meklesha, bakego gutan chore. Pasta subi na forma la boaki bibe si mambakating bang. Mesdames et messieurs, non. Évitez, je ne sais pas quoi dire. Non, c'est un talent. C'est un talent. Bon, on a ici quoi tout talent, c'est comme un talentum. On a les gars talent. Yoga. Ouais, on a un niveau de talent, c'est comme un niveau de talentum. Beaucoup de gens, erreur wana. Bon, il y a le bien, on a n'engagé na biso bakino, mais beaucoup de gens, batika na erreur wana. Et ça la Mount London, ils ont Vix, Mount London. C'est quoi? Ah ouais, quand t'as l'air ma talent. T'es là qui zombie, t'es. La qui zombie. Il y a qui la qui zombie, mais ça la Mount London. Voilà. Alors zombie. Les deux artistes, moi quand l'andio n'est pas pour ça là, l'andio, ah, les jeunes on a un talent. Surtout ça la collaboration là. Vous êtes dispo pour la collaboration? Ouais, on a cherché à la belle. On a fait Ben Lubaki. Ok, Ben Lubaki. Ouais, on a fait Bashka Kindo. Il y a beaucoup la rabeta, mon manager Libanga. On est à charger dans l'Haïti. On a fait la rara, Bakati Bati, na Papoli. Ok. Ouais. Ok, mes salutations à toi, Rinka, depuis Matadi. Rinka, vous allez voyager avec elle, mais elle va quoi. Merci mon artiste, Rinka on the track. Je te salue là où tu es. Alors, tu continues. Na carrière na yo. Ouais. Na musique au sala. Na ba kuluto pe okuti na kem. Ouais. Kuluto azope sope moi esengo tant ozo mona terre zo sala pe fierté en boka côté musical et ça nani. Bon. Toke ko boya te po balobi et ça rappelle bien, faut qu'on dit ma pe misala ya baninga mususu. OK. Bon, neti ngai po na ngai fierté na biso lelo oyo mutu o pe ato sala biso moi fierté ato bundela pe mo mboka po monike na kati ya mboka esenga te bagarera zaka moko. Vous comprenez? Pour neti ngai so mine na abu ko to pe na ba jani talatu na minute o ngande so mbitambe. Ngande charge na minute o.
pour balobi que moto a fait payer la esenga faut tindika koni donc c'est la to tindiki de koni pour tato bo mona ga moto mo ndene de pele to tindiki déjà koni donc to c'est la siko to mona milinga pour te comprendre ce que déjà moto payer la ki donc ande ngai so bitambe ngala kangili boso bele na lobi bo eke na minute oyo na ba gente la tout to tina génération na ngai ngani na charge na bango to na musique urbaine na longoli teke o bima liboso to bima simate na lobi ke na ba jeune ya niveau na ngai ya génération na ngai charge na bango ndeka baloba ke ma desu bazelaka afa ko tia so si faut lemba donc na bande ko lembisa ma desu a déjà ma desu lembi donc na mission mutu to ba ke so si déjà koti na moni Rock City ba prestation ba signalé na ba Turquie na ba nini wana yango ko mosalo boy ouais ça question ya Turquie parce que déjà na kini on va déjà mutu makai ngai on va déjà mutu makai ça des gozolobela les jeunes moke yo kama no bien solo na yo au moins ngai Rock City mamba Turquie no te pour Rock City poto za lokola nzela toala wana no yebisa yo poto za même c'est là où c'est donc ba ko lembisa ngo 12 na zongi 13 na mati 14 21 na bibi na te manager na pe manano donc côté kuna longola na wango vous comprenez donc il auto lobela ezande masolo otanga na komba ya wana te ya o lobi azo sa fierté tanga ya poto zozonga na makambo to loba bon o azo sa la fierté ne c'est mboka na biso na miti o ngai na do féliciter et ça fallait popa wala to go boya ngote so go boyi o sa motema mabe ouais parce que soko lingi nzamba tombola yo pe fondi ma quand même donc en dehors il y a fallu mututé and après fallu ces zombies temple ouais, c'est Zombie Temple. Donc, pour nous, Fali, d'ailleurs, il fallait yo. Zombie Temple. Vous savez, nous les journalistes, des fois, tous en arabe, mots. Des fois, nous manquons de quoi dire. Parce que nous sommes en face des artistes, par moments, nous restons perplexes. Sérieux. Un artiste qui se dit il a le paroxysme musical. Un paroxysme musical dans Yé, à part Fali, Yé. Dans eux, dans tes zombies, tout ça, sérieux. Kinshasa et Chansa, Libe Goma Payin, Ngube Goma Dara, Thompson Bolongo, Kwanga Dumar. Baguette Marité, hein? Perpète. Gaz Marité perpète. Perpète, c'est nous le bani. Perpète, c'est le lungo, le lungo, balata na makolo po bima. Beta moto. Dans le boy baguette. Perpète. Ah. Mais un peu zombie. Un peu na zombie pistis mort boy. Papa, na lobi boye. Tant original les a photocopier ça m'a raté. Dans le monde va DJ zombie na la photocopie na. Tant original les a photocopier ça m'a raté. Bah toi DJ zombie pistis. Bolanda. Namanda ndule mana boya coalition. Yango no moni ngana za ba décision. Ngazombi vision travail multiplication. Incarnation, oui c'est cartation. Soga yena kanda no lielo kola kwanga. Aina fasandika ngana bonze na libanga. Ouah. Rosete la belle. Bandela loko pardon, bandela. Namanda ndule ngana boya coalition. Ya ngano moni ngana za ba décision. Ngazombi vision travail multiplication. Incarnation, oui c'est captation. Soba yena kanda no lelo kola kwanga. Aina fasandika ngana bonze na libanga. Rosite la belle. Ils avaient la raille. Mais, nous sommes quand même au bureau. Ben le bac est rebisa yo. Mais quand même, Bantengo Koudi Bende, Bill Clinton. Tu sais, on a vie, mais au moins, Mutuka Yakala, au comparant de Kana Wafika. Vous comprenez? Tu as Bill Clinton à Luka. Dans le Biboeke, Mutuka Yakala, Mutuka Yakala. Au comparant de Wafika, tout ça, on a un bunda prince. Les lois habitent au milieu de l'Europe. Vous comprenez? Comment c'est que tu as un bunda prince? Tant que tu as visité ces moussous, il y a un vaisseau. Mais
Actualité misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière boyeba ke eye na idéologie ya sika donc soki papa to mama avali kopela awa na kati bakini komitungisa te ya kotinaka mbongo na kini kaka soki obengi na limero oyo oza mobimba ndeko yo na kini akozwa soin de santé gratuitement na clinique misunga batieli bino wifi ya opele surtout ke bazali na internet au début donc soki ndeko na yo avali kobela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye sali kukuma ozwa ata interférence na nzela Maman, bonne santé. soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa baswin na mitolite misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na pointe po okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basale ya opération sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na mitole misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique misunga bazali mpe na dentiste minu ekozonga tumu pia misunga batretaka mpe katarak yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York misunga ta santé c'est ta vie na clinique misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière est kembe ezali eza te omonte ke obeta libanda wana websa Bill Clinton mutabandake wobotani fo ingine mebayakasaka na bola ndawo wobotani fo ingine mebayakasaka na bola ufandake wobotani fo ingine mebayakasaka na bola ndayo wobotani fo ingine mebayakasaka na bola mosekitoko ifo denda yobono denda ba mama tu body mama bwaga nzuto denda mama bipupula kutode mama zokatandu ndodenda mama osalambi sodenda mama zonika mwana denda mama zosalangu bodenda wobotake wobotani fo ingine no na baya mazaka na bola ndano so zela batu na sima me ba obeta pa batu bati na lobi wa makambo nyonso otoloba ngala za ka mutu ezokanga mambo nyonso otoloba mabunda ya prince akala ona ebisi Bill Clinton na wabike mabunda ya prince isa mutu kakala ngana wabika ke mabunda ya prince isa mutu yakala so mabunda ya prince ande Bill Clinton yo no kueba ngana lubi mabundi ya prince ese mabundi ya prince yokana no mabundi ya prince Bill Clinton ese kokani ngana lubi mabundi ya prince comment c'est yokomisa mabundi ya prince babenga ngo Bill Clinton kasi ngana zotuna ngana tanto ngana yemite ke babenga yoka zana expliquer ngana bandaki boy atuni bongo Bill Clinton il habite Bill Clinton à sa vie mais yoka lo bakisi mais geba mabundi ya prince ya mituka kala na lobi boyeke ajita mwezokola pe mazokende okukufa na tembe o comprend mon frère tango zokola pe mezosala nini ezokende de na minute ezali kamba pema vous comprenez ezali kamba pema papa o mema ngambo te ngana no babil ki jani moke nzambe na nga jani moke na lobi o mema ngambo kobeta masolo mabundi ya prince te tant que tu as une nouveauté, la ministre n'a pas tout l'état du car. Oh, mais que tu as vu que tu as la salle à bachette. Il y a un loco de pas la bino. Oh, Minkarawa. Minkarawa m'a profité parce que la musique est d'abord citée. Minkarawa, c'est quoi il y a une musique qui est bagarré. C'est quoi une musique qui est prêt. Oui, pour le moment. Rock City, mais on peut savoir Rock City, merci. Parce que. Biloko est à Katina Ngai, les lots normalement, oui, et comme ça, n'a pas fait Ebima. Vous comprenez? Au moins, il y a une émission de Nafanja, il y a une belle amène. Oh, c'était sa mère, la belle, na Congo Kinshasa. Bah, toi, trophée en 2019. Un dollar. Ok. Moutabo yango, ati. Oh, on fait. Yango. Ok. Pour Malebo. Vous comprenez? Donc, la Kinyo, mon bimba, ce qui est dans la belle baza, Balougayo, vous savez, l'émission va contredire au Manazoloba. La belle moko autotika na Congo za Rock City la belle. Tout le monde a zombie temple na lo baboué. Yo mon inspiration ta katina ngate. Donc il représente ça que la belle on azali. Mais le Moscou ndé, le monde ce qu'on a moni mabe, koto boyi tsengo ko de bendo ebije mutu kaka. Na boyi mabundi ya prince. Na boyi mutu yozo tangate na boyi ndé mabundi ya prince ko ta mutu kakala.
Mais bien, les musiciens, on a laissé ces gars, mais bateau, la nibi, ça va comprendre le royaume lobby. Bon, c'est le Scrum. Plistis, tata ma pas ça. Non. C'est le Scrum, Plistis, tata ma pas. Ah, il est kala. C'est le namune kala. Nabi goûté à bête, nabi de soit bête à souka ndoli, namune vraiment kala vraiment. Ouais, c'est le kala. Comment c'est le namuna kala, namune kala. Comment Gaïa. Ouais, Gaïa. Ouais, c'est le Gaïa. Ok. Comment Gaïa, ma bête au malade. Nga mobena sa te, ndé namune la gana limite à bête à son ndoli. La bête à limite. En tout cas, la limite na mécano c'est un limite. Ah, c'est rien. Mesdames et messieurs, c'est la beauté de cette émission, ici en direct des films La Film News. Je suis bel et bien accompagné sur mon plateau avec Temple Zombie. Alors, Temple Zombie, Ouais. ma prestation, il nous en a. Oh, là, tout le monde a Temple Zombie, ma prestation, il nous en a. Mon calendrier nous a gagné. Ouais, biloko c'est belé, ngai vraiment. Nata déjà c'est la première fois dans la belle artiste c'est pas plus album. Première fois dans la belle La belle. Si tu as bloqué la belle et puis ça va. Tout na la ndela soki monde de la belle ni artiste ça bet album. Ah, ils allaient là. Kasi na bila ndela. Ba nena ba nenga ba kine koma passe. C'est ça. Tant le but de bongo na ça. Papa. To bani na kinit. Bon, émission to ça. To ça kine. Na kinit kasi to on ba kinit. C'est la première fois. OK. Zombie Temple, album il y a 9 chansons. OK. Na 9 chansons déjà na 3 chansons. En dehors il y a Tombola, mais qui tisse ça déjà Bimaki. Na minute on a promotion ma belle. OK. Bonse yaga makasi, egogo tindo pote kama kasu, na makolo no sapatu, na ndako no tiki bana misatu. Tika mwana sirage, atovine na courage, atazo sala tapage, jamais go boule gazo ma village. Ikone na futi babo mana. Yo la mona fulato na shomi. Fulato fa na shomi. Bon ça va cercueil. Yo go enemi. Bon ça cercueil. Wana shomi ça bon ma ça cercueil papa o zombie. N'habite sur hôtel à film ba zombie bien. N'habite ba film ba zombie papa. Tant zombie bimaka, mutu atika la bazali. Siko yo to ke to zonga yo no ni mamutu te, ya lo biga fali, ya pas fali. Donc papa, yo kana betolo lisolo moko. To beta musique ya lelo. Vous comprenez? Pourquoi on a tant fali? Parce que makamu fali au sale les ya lelo. Ils sont makamu ma zombie temple na au sale. Donc ma solo yo ngobeta na ya kala, jamais ko zo kala o remplacer on a sika. Chemin obeta musique. On peut perdre. Chemin obeta lelo. Na lobi boyeke, nga na problème té. O nga na lobi ça que makamu to ça les ya sika. Tant on lobi fali parce que faut la féliciter. C'est la première fois artiste yemoko. Pour tout le monde belé na bango ba o ba beta ba marketing ba sangana ba msuku de simbati. Vous comprenez? Ba msuku de simbati. Pour nous dernièrement, n'habite ça dans paix à moi. Miko ba tika bandule mole ba sangana pe na marketing. Na mona ka niska ici. Oh papa. Vous comprenez? Na fali. Wa. Bano ki na kei na zo ke mwana zana yo pembe na zana. Te wana lubi ba va mikolo wana bata wenge, ba mériter respect. Batata wana ange, wana baba ange. Mizinge za église te. Patere sili soteya. Bandi mi bota mabonza. Sima baganga Biblia onzambi. Tosambela tozonga pala lobi to kutana na tanga. Mizinge za gelasite. Bobe la professeur rakota. Bana klasi ba fongoli babukwe. Bazela na tableau bakoma. Oh. Oh musique ça ne gorge. Ma zombie triple gorge 4 saisons. Temple nandiza temple minkarawa. Benjamin. Lobaki. Ben, Lobaki. Est-ce que moi ouais, c'est quoi le problème c'est quoi? Pour mes anandolé, n'engue yo c'est quoi le bio zone mara fali. Alors les autres là, pourquoi apprécier au paiement? Moi, il y a la collaboration et ça te pour eux autres l'équipe baba. Moi, il y a ça na pour ça que mutu, il y a ça la collaboration, il y a ça la Belle Rock City.
Dès que tu as la Belle Rock City, est à ça, na charge de ça, la nuit, on a besoin. Il y a un moutoana, à quoi apporter l'autre panamaï. Les problèmes sont aboués. Ceux qui ont la possibilité de faire featuring en Angaï, ils ont la belle, ils ont pas la belle, ils ont la belle, il faut au coca. Faut au coca. Oui, il y a un type mort, bakota ou manquante animation. Bon, on a évité pour bon, on a évité. Tu parles bien avec Prince d'Angola. À côté de l'animation. Il y a des logos. Attends, congolais. Oh, il est mort. Aza congolais, Prince d'Angola, Aza congolais. Bon, on a évité pour Prince d'Angola. Aza d'Angola. Nazolo Prince d'Angola, Aza dans la maison mère. Ah bon, on a évité. On a évité la musique urbaine. On a évité la musique urbaine. En tout cas, on a évité. C'est quoi zombie na tina mutu non mutu no pesa zombie donc tout de toi c'est zombie. Makila zombie, nzoto zombie, nyoso zombie. Parce que au moment na minute oyo na za musala makasi la musique urbaine. Ça fait déjà 6 mois yango banana bandaki ba travailler sur des moutons et musique. Sur des moutons musique. Ouais, non ça la sur des moutons la musique parce qu'il y a embouteillage j'ai commis trop. Il na répondre yo na ba question na yo. Parce que na remarqué que et comme état mutalali à la muki pourquoi parce que yo comme na mo belé na ba cancé ba UPA asali mo lo mo mona musicien yo na mona ki te fona chana so de moto pour tout la bana ba motali kolo bana ba tikala na si donc na musala makasi fort donc ndenge na za awa na minute oyo eza na mutu moko te oyo akoki convaincre ngai na musique ya Congo parce que musique ya Congo ekomi salité na ndenge nini tozolobela mingi besenité tozoyembela mingi babiloko moko oyo ekoporter rien mais lelo biso tolingi musique oyo ekobakisa implice neti nga nayembeli bambwa mbwa mundele alala na pale bafini kaka yedra sokala mugitongo milika kilo mbwana biso ba congolais alala libanda bambwana biso bazokonda pofulu ekoma bapampeta bana mikuwa botafuna bale. Mouteki ne reconnaît bambwa. Mesdames et messieurs, c'est dans ces plateaux que je reçu, que je suis avec Temple Zombie. Temple Zombie, il a ses propos. Il est dans un label Rock City, accompagné de son manager, qui va citer le nom. Boss beaucoup la Béton. Ainsi que Benjamin. Excusez, autorité morale, il y a un manager, il y a un monde. Voilà, ça n'engage que toi. Est-ce que Temple Mikarawa, les amis? Ouais, Temple Mikarawa, on a sur le coco takuna mabé. Mabé. Mikarawa. Les Arabes Mikarawa. Ok. Alors, le concert à Ferregola, ils allaient le 24 juin prochain. Bon, à forcer kaka, mais au moins tout ça là, le copo na tembete dans la mabé, abeta concert naé, azala vraiment cœur ouvert, alors azana l'aise, abondela, zamba sungaye simbalo. Ok. Bah, à propos, il y a Inosbi. Le bail que tu as dit, il y a des gens c'est wana faux. Tu as dit que tu as dit que est-ce que tu as dit d'accord na Rwanda? Est-ce que tu as dit d'accord na Rwanda? Ça. Ah, Jésus. Jésus goûtouye mon coco le monde. Mais non, tu n'as même pas joué. Bon, mais ça l'a raboué. Faut à mon attaque, pardon. Bon, mais ça l'a raboué. Ben Dubaki. Bon, mais ça l'a raboué, pardon. On les a faux, hein? Faux. On a besoin de télémélion. Ce que tu as Rwanda, qui est Rwanda? Ce que tu as Congo, là, tu es Congo. Tout ce que tu as image à Mboka. On a Congolais. Nous avons Congolais, nous avons Congo. Parce que le Rock City, il est dans le Congo. Lelo naza kati Rock City pour naza na Congo. Bato likonda atawa likonda moya bien okibeta na Rwanda na minute. Non kende Rwanda te. Ata mukolo moko te na CD.
Jamais à ta mokolo moko. Bango ba bango na biso. Est-ce que mbongo na bango lesi ça passe ya mboka na mobimba. Jamais de côté comme mboka. Donc il loko wana vraiment na contre yango. Na ta contre yango. Donc na CP na ngoti en tout cas wana pena na contre yango na boya yango. Tomoni na la prestation le 24 Brazzaville kuna batomboli ya bango étendard balobi ke bango pe roga fa beta. Ouais, roga za to ko beta pour mboka na e. Est-ce que ceux qui roga beti na Brazzaville le 24 Italie bisoter Didier Lacoste n'est pas au bêta. Comment est-ce que biso to ko banga roga lokwa to beta na mboka na e. Ça problème te ba Brazzaville ba kota kuna. Bino pe ba congolais so bo beti na date wana bino pe ba congolais ba kota. Et ça problème te? OK. Et ça problème morodi. Alors, la musique à Congo, il y a une plaire yoté na minute, il y a une s'appelle ça yoté. Donc ce moment là on peut se kanda. Bon, on a peut-être le peut ça kanda musique à Congo, neti ba musicien na Congo ba respecter musique té. OK. Ce qu'on ça la théâtre, ça la théâtre. Ce qu'on beta la musique, beta musique. Souvent na les ba chaîne biso ba chaîne so ba tu bi makala kala théâtre. Et ça la chaîne moi quand on na ba théâtre. Tout le monde est beaucoup de musique. Oh, papa nangai. Voilà zolo ba guest mawete. Na lobike. Te nga journaliste au milieu du village. Nga na otanga nangai. Yo na ye ko ça la publicité. Nga na otanga nangai. Pour seul artiste la minute au hasard yembi akisa la ba scène, ba scénario za guest mawete. A vrai dire papa, ceux qui au salle théâtre, salle théâtre besoin salir réputation, ya musique, ya mboka na biso. Ya moni na ye na ba kraka ya musique. Na ko kranga bino tout kraka ya musique et puis mo kota wa la musique pour botir mbriement na musique soko sala théâtre soko mettre la musique bête musique ya moni musique dans la valeur tout na mboka na biso pona nini omuna mutu tanto na théâtre ko tani no ko concentrer pour to bagare to tongo la musique na biso so pona yo apona entre théâtre na musique salama mais ça la musique théâtre to tirer les sombe théâtre to tirer la fait na ngai sai les patrons. Tout ce que là en dehors il y a ça donc il est ça théâtre tout ce que la théâtre musique tout ce que la musique comment c'est yo ça la musicien mais er moko to ça la théâtre er moko musique er moko théâtre théâtre biso to sera bon pour nani moi visibilité na ba clip c'est na bon tato moi pèse moko c'est na ke moi mangwa wazala moi nani mais jamais yo musicien comme au côté na théâtre et bon soit artiste musicien mazana moi ba nini wana mo ba sekel ya comédie abo exploitant mon petit moi ça na quatre pieds mais akinda kansila makamu moi ça na quatre pieds mais akinda kansila mudia sogoza musicien tikala musicien sogoza monteur théâtre salle théâtre oh théâtre ça est sobé ça yamangwa obi yo pena so zaga animateur na orchestre moko boye bien pour nous ni mosaka carrière solo moko hein neto boye moi leader mo ba numéro ya ndela wana mo yebi ke obi personne no beti fois na yebi pardon est-ce leader le rôle ngai na ko l'animateur na orchestre moko boye est-ce que yo mona d'animateur ayemba le rôle nga zombie temple ça ngai est-ce que yo mona déjà temple rock c'était comme ça mon Thomas kai la vérité la vérité on néglige man ti buraganda tanango salinga neti umbi obwakisinga baby ngana motema nanga nyoswe baby tala baluba ndenge bakomi oluba botika bangala na bango baswahili lelo swahili batetela boni boteli okadi animateur moko na baniasi wana. Mesdames et messieurs, c'est la beauté de cette émission. J'ai reçu un artiste sur mon plateau, un artiste qui chante, qui fait bien son travail, comme je l'ai dit dès le commencement de cette émission, mesdames et messieurs. Vous avez belé, tout le monde vous avez belé, Europe, Canada, États-Unis, merci beaucoup Nabino, merci beaucoup Nabino. Alors, Sozana moi, Liloba.
Pourquoi adresser na ba ya ba ike ba la na biso c'est notre moment. Ouais, les lobesa carrément quoi, les lobesa boy. Ba jani talent nyonso na Congo. Ba artiste nyonso ya génération na ngai. En tout cas, beauté kamino ko, boso mamatoi. Point. On est conseil gratuit na to pesa bino. Beauté kamino ko, boso mamatoi, koloba mukeme koyo kebele. Beauté kamino ko, boso mamatoi, wanande bino bokolonga. Olobaki ke yo yaka fungwa te meto monyo na feti na ranja fungwa tega munoko somba matoi oh ngaye boteka minoko po ngai zombi sina ye sérieusement zombi ye boteka minoko boso matoi na minute so boy ba ke ngai nde leader na bino na misiki e belle génération na ngai bino tout boy ba ke leader ça ye oyo tout abimisaki ba plan na ye à sauder pour vitesse nationale nango beaucoup kabola biloko na bino na ba quartier c'est autre album non ka ouais déjà album déjà et ça déjà prêt déjà na boka qui déjà mabele c'est déjà na promotion beaucoup de la plateforme sur le téléchargement beta zombie mabele on voit clip il y a bien ou ici même na beaucoup de réalisateurs HK Kindu charge à image donc kota beta zombie mabele ou da clip ya kitoko donc oh non nous retrouver salamate parce que biso to na moi ba nouveauté hein na musique ya Congo même ba clip na to hôtel au monde on ka différent ba oh déjà et salamaka donc il y a mwana ngana bisabino ya mibale les deux Athénée de la Gombe tombé boya ouais bien les deux wana na Athénée de la Gombe qu'est-ce que tu pas ça là wana perpète boya ebele ouais bien les deux wana qu'est-ce que tu pas ça là wana perpète boya ebele bo sentir que na bien ouais bien les deux wana na Athénée de la Gombe qu'est-ce que pas ça balobi sapato esa pona lokolo perpète Zombie Temple, balobi les débois et belé. Balobi tobo sanité. Nazo mata festival. Balobi Turquie, bo c'est la Zombie Temple Zoya, Minkarawa. Nabi que mission et la namara partout dans le monde. Nabi que déjà la mission boka dia bilenga fangu. Zombie Temple Zoya bo sentir pendant que oui musique et ça na bakolo nango. Na pesi mote na ngai. Na mon manager beaucoup la béton yeni mutasali lelo zombie pesa mbote ça va dédicace na pesi mbote na ngai et pas ya yemoko Ben Lubaki balobi mwana mukie mais vitesse et belé na pesi mbote bro na HK Kindu les réalisateurs du monde na pesi mbote na bafani na nga nyoso MC Siro gapote mais charge à moka zombie temple donc il y a le bébé les athées na pesi mbote na madame na ngai ngana za artiste mo na za kanongete na madame ka moko mama bana na ngai Gloria Kaninda donc ngasoko yera na masola ndule business mais que oh boete biso to sa boye si c'est ça boye donc mara mwitali donc na pesi mbote na bafani na nganyoso ya Gombe na pesi mbote na bafani na nganyoso ya Brazza Congo Angola okinde otala biboye ndo otala miboye comme na bafani na monde parce que biso to la na ma world yango film na film news biso to world na ebite bambote sili to zo continuer ka te bambote sali na pesi mbote na bamasa tu balinganga te bamasa tu bolinganga te na linga bino mingi fa vous avez pas bino bo continuer ko boya nga mema na linga bino kaka na pesi pe mbote na bamasa nyoso balinganga ngai na pesi mbote na cimetière Kitambo cimetière Gombe ponga za zombie na famille na cimetière Kitambo cimetière Gombe na pesi mbote na cimetière ya yo mo bangsanga yo oza mutu c'est cimetière Kinkole na pesi mbote na ba cimetière nyonso oyo ekufa kala ba cimetière nyonso ba miku ebima libanda na pesi mbote en tout cas merci na pesi pe mbote na local na ngai sika na cimetière Gombe po mikolo na zaka so koti na cimetière Gombe premier tombeau na autre travail mikolo wana na pesi mbote vraiment na bino nyonso bat bodaya en tout cas merci vraiment merci Zombie Temple wanolo banini opesi mbote na pesi mbote banda mikolo na vie local moko na cimetière Gombe taso koti kana cimetière Gombe premier tombeau te deuxième mikolo na osala oyo bana na tombeau soko ye 3h okuta Zombie Temple o bana na tombeau na sa Zombie
Nga na bomba raté papa. Nga lo ba weza papa nga na omona lo côté moi na vanda ki na télé mais na omona lo côté ko sala na continuer sur émission na yo. Dia solo. Pardon, obangisinga. Mesdames et messieurs, merci beaucoup de nous avoir suivis. C'était le jeune Moké à la présentation. Les MC des développements propres. Merci beaucoup à Ken Pianama qui s'aime depuis quelque part. Na pesi ba luto Ken Mbote, na pesi ba sani Ken Mbote, na pesi elamba na la télé lobby, na pesi Mbote, na pesi Mbote na batutu ba la nebiso ben lubaki. Merci beaucoup mon frère. Obo ya moto te limite. Hein? Kiti no mo rekomendo zikita. Te na boy, na vanda soute. Yo, lo bo vana na cimetière na vana no sika mo esimbata. Na pesi Mbote na Cyrus Mamba derrière la caméra. Merci beaucoup Macron Gimbi depuis Brazzaville, les grands bouts Talikasu depuis Brazzaville, Whisky Wishia depuis Brazzaville. Basé Belé, merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. Ngaye Nengazawa, émission Oyo, pour Nanga, et là on a sala, na Zubi Sakananga, na Kei émission et Sili, na sala émission na Moutaboete, Aza monstre, Ava la tombonga et continuer émission là yo. Tikala yo boko sale biso na ndenge na yo ngai na keyo. Au revoir. Ciao. À demain. Personne m'a conduit, le monde est bien là. Ailleurs, il y a Fali a un bateau là qui est en mode donc il m'a envoyé que le bien. Ah bon? J'ai des livres mon conduit. This is London. This is London City.